Très heureuse de savoir que vous êtes très nombreux à partir de chez vous et bienvenue dans votre émission Tolobela. Tolobela, chers internautes, Tolobela, toujours ma kamutali news, Toba maebisi ya pasi ya mawa, Topé ya bisenga oeza koleka bongo na Congo démocratique du Congo pour Babi Kinshasa, actualité jamais ezanga. Et pour commencer, je veux dire un grand merci devant mon caméra, hein, je veux voir là Cédric Alemba, là je vois Cédric Alemba, Balobi Misapia, Tatanzambe Aigle. Cédric Alemba, toujours même moral, comme d'habitude, hein, tout ça, toujours même moral. Là, Cédric Alemba, sans oublier, et là, je veux dire un grand merci. Là, je ne veux même pas oublier, je vais dire un grand merci à mon boss, Papa Iti Kasai. Papa Iti Kasai, c'est lui mon boss, mon patron. Grâce à Papa Iti Kasai, merci à toi mon boss, Papa Iti. Merci aussi à José Ndindili Falonsa, Balabi mon poto. Il y a solo sans oublier Diavova. Hein, Diavova. Tout ça, on a toujours même moral, comme j'avais dit, news, actualité. Ils ont les Cabon, on a Congo démocratique du Congo, car boyebi na ba internet na ba partout toza toujours actualité na minute eza moko ba actualité eza nango mais actualité eza moko ba chauffeur ba komi ko boma ba patron ba chauffeur ba komi ko boma ba madame na bango eloko eza pasi koleka wana ezali te to meka un peu ko sala ngo analyse to meka vraiment sala analyse to luka un peu ko comprendre na biki ba te belé ba sala lonja ba analyse ba te belé ba luki ba comprendre mais ngape de ma part hein chimel luki molo beli na bino o bolingara mingi wana ernalo ba bolingara mingi na moni tantine Fanny Lumbe tantine Fanny Lumbe na Paris allez là chimel luki fort alinga chimel luki to ça ba analyse le quoi bana maele tout ça toujours ba analyse na biso likambo eleki ya pasi likambo ya mawa oizo sala pasi na Kinshasa opesi mutu musala mais lobi boteli sous problème en fait tozo yebate topé sa confiance na nani toki ma papa pasteur awa internet tozonga koto ya banganga publication toya koto tina bana misala o muta longolo na chômage apesi o musala azi sous adopté en tout cas muta bongo oluki pese pasi pour na ba sentiment moko boye ou bien pour na intérêt moko boye otala kata bolamu ya mutu wana ti. En tout cas, tu me ça vraiment ba analyse, cher internaute, quand on est chez lui qui a mis ça na koloba, na koloba kaka, pour musa na ngeza koloba. Pour bino vous allez informer, pour boyer baba actualité, ba news eza koleka, zo senga chez lui qui a loba. Et là, je profite encore de dire un grand merci à Raison Diavova na Paris, sans oublier Mimi Lumbe na Paris, Babi famille Lumbe Mobimba, tout le monde Bakarine Lumbe na Bordeaux, tout le monde a autant Kabasele, sans oublier Gilia Lumbe, Gilia Kabasele plutôt, Gilia Kabasele, Balobi Wapi, Basangwa Maouisa na Kinshasa. Boebi lisoya maman na biso Yvonne Ifete. Yvonne Ifete na chauffeur na Diego makambo yoti ko sama makambo pasi ya mawa na peshimen luki na sali analyse na ndenge na moneli makambo ngo elekeli ndenge ide wana elekeli za vraiment pasi komona moto pesi musala ozuye lokola mwana na yo na ndaku na yo osombele ya lipa opese ya fufu na ya mbongo paso babilamba o azo bende la beauté meliko nango biso nyonso na bikizo circuler na internet ero internet tombé maman Yvonne na maman Yvonne ezali solo pasi ezali solo esengote komona maman mère de 3 enfants Kokufa atiki bana ni bazana mikie pour la confiance ou ya pesa ki moto mokili lokola yi ils vraiment passé donc on met un peu ko fongola vraiment sujet na biso to met un peu ko panza yango hein to panza ngo car ndenge maman Clara Matumini hein
babi motema ya Charlie Nzomba. Motema Charlie Nzomba, maman Clara Matumini. Moi, je suis respecté. Pour babi, si j'en ai panza, on a bandé belé. Là, si on a ba voice, beaucoup tala ba image. Oh, yande qu'on a biso Diego, banda lo kuta na ine bandeli. Nenga zo kosa bandeko, moi moba zo kosa pelisi misu. Batune na la police. Pour yo comment ça fait-il yo muto zo sala musala. Patron non madame na yo obozala kana chaque jour azo mona na te. Et tu te sens à l'aise au van rakuna okende kozwa ba na classe bokenda kotika bango tandis que madame na yo oyebi ba position na ye azo mona te déjà plus de 3 jours papa. Tala lokuta ya mwana mobali o. Na rozonga pena susu mwasi mamukie na ba mama na biso o babala. Libala eza pasi neti nga chimé luki boy pena zoluka na bala. Nazoluka mobali moko honorenga. Maman Yvonne obali. Mais kaka na lisolo wana boko landa boyoka nanu ndenge ndeko na biso Diego azo wangana herba tunie soki maman Yvonne azapi bolanda boto sa commentaire après so mon koloba na zate yoza nani tozwa kai ozwa charge ya bana yoza papa yebinga lelo ti tokomona yoza kuluna tokoma famille tobana papa lelo ti tobana bango lelo ti mo commissaire ozoyoka mo commissaire tobana bango lelo ti papa yekuna pianga confiance tobana na bango na ndako donc yemoko ngane na ki pona bango na uti comme ça provincial je suis commissaire yemoko mo commissaire atinda nga Diego boy Diego boy neti mo ya komoni ko matanga boy yemoko baba Diego ozwa obisa bana boke stoki te boke te chose mo so macha so ya za wapi mama za wapi bon comme ça place azanga na yebi na ngai te so yo to mobali naza na voyage Nasir ba internet nyonso bo moni bino na ngai ndenge mwana mobali Diego azo buka lokuta na misu ya mapinga ya la pulusu otolobi na lingala Diego azo buka lokuta mwana mobali abeti misu lokwa nyawa le pilipili Diego abeti misu paka na yebite quand on est notre koloba comment yo kofana mutu plus de 3 jours ozala kanai obima kanai à monanité puis aux à l'aise ok na kotika bana classe au moni babe ko yiba 99 jours jour moko eza ya tata nzambe jour o aki kotinda camarade na aki ko récupérer ba na classe jour ba mbita ki ba on a la police bande ko na sir boti ko mona jour ba kanga ki bango wana ezaki jour oyo atindi muninga na ye complice na ye ya chauffeur aki kuzwa bana na école po asala pe na bana wana nini nzamba bolingo etala ndingi nzamba za malamu po iloko pe balinge basala na bana wana bandeko toyebi te po mutu ku deja ozolala na ye ozolamuka na ye obomie bongo bana oyo aboti okende na bango wapi en tout cas nzamba za bolingo po toyebi te vraiment sort ya bana wana elinga ezala nini ti ndenge nzambe asali motema ya famille ya maman Yvonne basuspecte chauffeur balande la complice ya Diego amema bango ti côté Diego azaki po bakanga bango mibale na la police vraiment c'est le mot ya pasi na ebité en tout cas mokilo na ebité to komoke wapi tozo kende wapi na Congo na ebité ce ka pasi ndezoleka po pasi wana na ba pays mususu Afrique ezate biso nde pasi eleki po ba makambo mabe oyo ezobima na Congo démocratique en tout cas eza pasi eza vraiment pasi maman Yvonne esa sentaki kazaki na danger bandeko mwana mwasi bato amoni vie na ekomi na danger. Pour comment ça fait-il bapanza vitre na kati ya lupango o sentinelle azali o ba chauffeur balandela ka chauffeur ngo pe azalaka permanent alalaka wana alamukaka wana bapanza paraprise bayiba batterie mona muyibi ya congolais en tout cas yango babi mundele kindoki nazo pumbwa na ba avion
biso kindoki na biso tozo pumbwa banzeta kombo tala niveau pauvreté. Pays moko pauvre, sorcellerie pauvre. Okomi ubandana ko yiba batterie ya voiture o yo moko memaka Diego. Bon ya ba voisin osa na nini? En tout cas bala poto, bala kin, bala partout bo benga biso bo pesa ba commentaire. Mutu na mutu commenter. Nebi ke yango ndeza na buzz na réseaux sociaux na minutes o. Mais ba o balinga chimé lu ki bo beta même moral. Quand on est dans le bar toujours même moral. Tantite Fanny Lumbe, quand on est aux ara même moral. To sola on pena na commentaire. Bo benga nga bo yebisa nga. So imaram na oloba nazo kosa analyse na ngizo kende nini. Ok ko yiba batterie ya voiture. Moi ça va te sentir comme une insécurité. Si na niveau ke ko yiba buku lupangu ya batu. En tout cas, tala niveau ba adopté yo. Papa mukolo na mande fa makasi na mine kuba. Mama bato atali nyonso wana te ayoki o mawa. En tout cas na kozongela pe no ba mama. Na loba na makambo Diego asali. En tout cas ba internaute nyonso na ebité. Quand vous êtes abonnez-vous massivement à la Vision Iti Télévision. Oh, vous partagez na chimel Luki. Bah, oh, nous sommes papa Iti Kasai. Tout mais ça solo la rabo ils bien. Pour ba bien lenga TV bino mbopé ça ngo. So mon koloba na zate. Yo zanani to so kai. On soit charge ya bana. Yo za papa binga lelo ti to kuma yo za kuluna. Yo comme famille. Yo basté. To ba na papa lelo ti. Tu vas dans le loti, mon commissaire. Mon commissaire, tu vas dans le loti. Papa, il faut avoir confiance. Tu vas dans le loti. Donc, bon comme ça, place à Zanga n'est bien en Haïti. So yo ton mobile na voyage. Moi ça va ta bangi aibi divorce, force et divorce, éducation banana e. A bangi ko mobile ni na Dubai. Ayo ka ke bukol pango izate, arobi manani. Mama bata lengi motema. A bengi ndiko na moi si na Londres. A bombele italie le monde que moi ça solo basé souffler a sentir qui déjà que vie na comme na danger ba yi ba koto na voiture mabe ba yi ba buka lupango mabe o ezanga ki ba yi ba ka ye moko yango na ba yi bi vie pour ko yi ba mutu vie obomi mutu oyoki mawate oki bana na mawate o ba benga ko pe tonton na ndaku o sakana na bana wana. Oyebi force ya kozanga parent oyebi ke Dieu za motema mabe nga pe na condamnation ba peso la perpétuité wana alo ba ngonde ni kalemba peine capitale à la peine capitale wana pe na condamnation ba peso wana nga faki bando chope na acide nde ba tsaka papa biso lumumba bando di soli ko moko na acide lelo olali lobi ba dindi so mususu na acide o kapasi. Oh maman biso Yvonne yoka kita kata motema na ndaku na ye moko s'il vous plaît. O boma mutu na kati ya ndaku ne moko melise sui. Ça c'est quel genre ya motema ya bato? O melisa mutu bato esui mwana mwasi o mwana mobali na ndaku na ye. En tout cas internaute motema esuki. Étant que maman, étant que moi si motema esuki. En tout cas, na ebité envoûtement on soit à couleur nini. Pour comme au sali makambo na yanko envoûtement. Boyo ka moi mobali makambo lo babia azaki envoûté, ils envoûtement. Ata satana yemo kota vandi aboyang. Boyo comment ça fait-il envoûtement wana ye ndenge yo moko Diego Samba ki ke bozaki makango soit 10 ans. Yo bébé Bouchou mande fo makasi Bouchou mande fo kuba mutu o azio bébé Bouchou na e et puis envoûtement et lati yo
po buka maman ngani bandeko et pour ça ko expliquer azo expliquer na ye ke na buka ki na kange munoko na esui na sisi na linge na sacha blé loko ampiodi olia ki ko tiena congélateur ya enterré ye bandeko tala niveau mutu azangi mawa tala niveau mutu akomo sala makambo nzie ata babi fin du monde ango ata babi za fin du monde oya boy Diego ndeko Diego tiozo loba o la police ekate yango so komi na maboko ya leta moye mutu ya fino munoko ane zo loba po faki munoko ane nde ba finango po oza diable en personne obomi mutu o lobi soi-disant bonne ko partager ba sentiment oyoke mawate obomi po linge na ndaku na ye s'il vous plaît okundi na lupangu na ye na bita bota fleur rose abota oya bepine to faki abimisa mbuma nini ti yo moko lona ki bongo na ide nini mutoko zanga mawa oboyi pe koke kokunda ye na kata lupangu na bana bazolela bandeko obomi mutu na ndaku na ye ozwi obombi no na chambre o ba pesa yo enfant adoptif ya kimukolo ya ménopause o keko bomba mutu na chambre o apesa olala mutu ayambi yo na bolingo nyonso apesa esika kaka esika wana pesa ke olala esika oyo keko bombe bembe ya mukolo ndaku epi bolali na bino na bana na emawa bazola na mama na bango ebembe na ndaku en tout cas likambo yo ezosisanga makasi ezosisanga maele nazoyiba te na analyzango ndenge nini ozolala dans molimo mama Yvonne côté ezalaki azotala pe na kati ya ndako balalisi ebembe nanga bana nanga na kati ya ndako Diego zandoki Diego zandoki penza yo bapesa ko satana pesa role kota kokata batu to yo ndo lambaka bango na nzungu to yo nde mutokanga bango ba chaîne po yo oza na rôle moko très suspect faut to talo bien c'est que bakanga ko ndoki na bomwana po tiki mwasi na na Lubumbashi na bana misato oyaki mission na mboko yo otiki Lubumbashi oye awa na Kinshasa pour ça la film spectacle ki ndoki na miso abatu moi sabatu ayokeli maotiki bana notiki mukumba na yo na Lubumbashi oye atelantela mamanga nya yambi apesi musala obomi okibana ni mawato lalisi bembini na kati ya ndaku lokwa morgue esili wana te ochumboli libulu papa yaya ndeko okundi mukolo ndaku na kati ya lupangu na ye makila mutu egangaka yo kanisa oke musika makila mutu egangaka obaluki ka wana mwende ngo rond-point merci longonya na la pulusu na biso ya Kinshasa merci beaucoup na musala ba ndeko na biso ya ba Croix Rouge merci beaucoup na ba Croix Rouge nyonso mbote na bino na sepeli na bino pe na lingaka bino mingi musala bosala kiza musala pasi muta bomi na mutu na e ake kokunda e. Merci vraiment na musala Croix Rouge sali musala malamu merci na la police na biso ya Kinshasa basali musala makasi poko ta Diego ne bande ko wangana netinga muta motema mawa boina oloba bakosele makambo nzoka nde na suka nango aneri sali musala torture et l'obisio vérité au cosité papa ozandoki o mérita qui penza koke kovanda na makala pour toute ta vie. En tout cas merci pour la police bazui bakati likamuna bosembo lolenge sengelaki il fallait ki ba mérita ki koke kovanda kuna ba vanda libela
coup de chapeau na la police na biso ba juge na biso ya mboka merci longonya na musala bozo sala tozo mona pena évolution zo kene na mboka makambo zo bongwana et ça passe et puis na zongi na biso ba mama na zongi na biso ba mama bato bosi bo bali neti mama Clara Matumini maman Clara denga bala mobali na ye papa Nzomba akoko sala maamba bongo te papa na voyage ake ko lukela yo mbongo ndenge mwa mobali wana ndenge ya lobi Diego alobi que soit disant bazalaki makangu babandaki kobima parce que ba photo ezali wana c'est kalemba balancere biso ba photo wana komona madame liboko na lipeka mwana musala mama na bakiti côte à côte toyebi musala chauffeur ezarava na voiture zela madame asisi ba course à côte bo démarrer boké oye komi na banzela mai na likoa ba mabanga na banini soki likambo ndeko Diego alobi que bazalaki réellement makangu maman oki ba marié Soni neti pona nga ba marié conseil nini bo laksa exemple nini bo pesa biso ba auto za na posa lobi peto vana ba manda kwa mabala na ebité mobali da soki nzamba pamboli azoke de ba Chine yo pozo voyager ozo sala place ya bien oza na lupangu na yo déjà na ebité biso basi to linga nini na ebité biso basi to linga nini ba peso stabilité ba peso pédicure ba botisio de jolis bébés na ebité Diego azalaki na nini en tout cas internaute nyonso côté na fo bokomelanga po eloko ndeko Diego azalaki nango oyo maman na biso Yvonne a pesi confiance tina niveau yo na ebité eloko nini ndeko na biso Diego azana nango o mobali na ye papa bana na ye azalaki nango te ba femme mariée botiko ki biso Soni ba maman bo sambelaka botiko ki biso Soni exemple ni tokozwa na biso bato tozoluka to bala na biso bato tozondimela nzambe tozomona bino bali mamo bali epozo saila nzambe zo tia foyer na yo na maboko ya nzambe exemple ni bo pesa biso babi nzambe alinga bosoto te mwasi nda mérita kozana mobali moko na mona ete kote babi na Bible mobali moko mwasi moko mobali atikaka na mwasi moko ba roi Salomo bazalaki toyebi nde ba roi Salomo bazala ba femme Salomo toyebi teke bazalaka tokomomona ba femme mariée ba Salomo tozoyeba te ba femme libre ba Salomette et comme désordre. En tout cas, le pasteur peut revoir notre côté pour le couple, pour les meilleurs et pour les purs. En tout cas, on dirait pur, on a côté katanaka. N'habite pur, ils allaient qui ni pas mon bal à maman la biso Yvonne. Et là, je profite encore de faire un gros coucou à Sami BIP. Sam BIP, un gros coucou à toi. Balbiza maramba soni maramba passi. Mais qu'un peu commenter nanu Sami. Hein? José Ndindili Falonsa mona poto. Boye bisa biso nanu. Fanny Ilumbe na Paris. Hein? Tontine Fanny na ebité. N'habite ba pondu wana eleka mbisa okako lambela papa. Est-ce qu'ils allaient ramaber? Ba papa faut bazala combien tante Fanny mais que peut non commenter soki ba maman faut ba tozara pe ba Salomo po to ebi kalande roi Salomo papa ndazaka Salomo to mona te côté zaki o maman moro na tangwa Jésus ou bien avant Jésus azaki abali mibali 5 ye monde mwasi na bango. Mais tout le monde n'a pas mis balle. Mais oh maman la biso salaki. Le salaire du péché, c'est la mort. Vraiment. Ardajo mon délai résultat koloba. Le salaire du péché, c'est la mort. Nakati ya Bible komami. Tina makomi ya tata Nzambe. Skoto olobani. Maman na biso Yvonne a mérité yango.
ou à mériter en côté. Là, ça reste à vérifier. Bah, internaute, nous sommes au Lingara Chimelu qui, beaucoup mélangaï, de qu'on a biso, Diego a condamné, a vraiment condamné. Mais ce que vous voyez, bisanga, vous savez, vous commentaire, vous commentez, abonnez-vous massivement. Hein? Na vision iti télévision, oh, wabi bozo, mo lobel no Chimelu qui, quand on est au message, on sa analyse, on sa analyse, na ba oh yangai, na commentaire. To commenter nanu na vision iti oh wapi bokozwa mayebisi na bino to ba news car nde balobaraso na pesi mbote teza lisumu yo wapi na kopesa ba mbote na ngebele ba mbote mingi car nde na lobaka so babi nazotanga José Ntindili Falansa c'est que makambo etali José Ntindili Falansa. Merci beaucoup à Kati Nosaka Kati Moussaka, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Julia Kabasele, Rosolomba, champion à Brésil. Balobi ba maître, ndi basala bisoto za côté na okita na Brésil. Balobi champion azaliwana, champion Rosolomba na Brésil. Sans oublier chez Deon Kabasele, na bosanité babi balbozé belé ba obolinga Chimelu qui Amina na Montréal, à maman Amina na Montréal, ma morale avec Nelly Kunku et loko ya et loko tantine Nelly Kunku et loko ya propre et loko soin babi moi so azanga mbindo babi mkola bota maka mbindo ezara na grève tantine Nelly Kunku et loko soin. Merci beaucoup, Babi. Vous continuez toujours à soutenir Chimelu qui, vous continuez toujours à faire Chimelu qui, Azala ou Azali, pour Ezaka honneur Nabino, pour Bamaye, Bissito Lobela. Côté Sengito Palola, Toko Palola. Côté Pesengito Memango Boy, Toko Memango Boy. Pour Yangon des Abongo. Neti Tantine Biso, Yvonne nga Koufi. Nako palola moi muke po ba femme mariée beaucoup mo pesa biso pe passe et loko landela ki Diego to yebite tala lelo. Merci beaucoup à Charline Zomba motema ya maman Clara Matumini hein maman Clara Matumini babi motema ya Charline Zomba babi o wapi bakoli wana Chimelu ki nayebi ke koma po wani ratate tantine Clara. Il y a eu raté dans Zwango. Merci beaucoup à Jacob Kaindula, à Paris, sans oublier Fanny Lumbe Mamona, Stéphanie Moissia, Mundele, des longues jambes. Stéphanie Babi des longues jambes. Yosa makolo ya nini. Ah oui, amen non. Bongo ndezalaka. Merci beaucoup les sous na ba obalinga Chimelu qui na bosani bongote tantine Katimola Nosaka Motemaya Autant Kabasele tonton Autant Kabasele même moral avec vous merci tonton Autant ba onyo so bosa na Chimelu qui zokoma na lela bino fort ne pe bolelanga Chimelu qui fort ba biba ope ba la posa Chimelu qui aboa kabang komela Chimelu qui numéro izawana Babi oeza aya papa itika sai mon boss mon patron oeza pembeni wana ya Chimelu qui comme la Chimelu qui ba remarque to ba commentaire na bino et ko koma to meka un peu ko partager to sala ba analyse pour ba lobi Kinshasa makambo ezobota olali olamuki likamboye olali olamuki likambo boti to continuer toujours conseil la bino ba analyse. Merci beaucoup à Jonathan hein. Merci beaucoup à Jonathan, merci beaucoup encore babi na simabilili na ngai comme na image qui toko boy na pesi sombote mingi na Cédric Kalemba Aigle babi ngomba yeto kenda no ka likolo. Abonnez-vous sur Vision IT Télévision. Restez toujours branchés. Donc continuez. Quand il s'agit d'un programme, babi a makamboye bota. Restez toujours connectés. Bye.